Oyo tokobenga sikawa tokei na échelon provincial. Toana tata na biso papa président provincial. Na suite na ye boyo bauti na Matadi botele manabino topesa bino mbote ya bino. Tata azali boso na biso yende azingi asimbi Congo Central. Na baoyo balandie na sima tokopesa bango mbote ya kimia okombo misato bolo. Okombo ya tata ya mwana Molimo sana okokaki na bino kovanda oye uti na Yelusalemi tobengi yango pe lisusu nation Nkamba. Kinshasa na banza bakomi nano te. Kinshasa soki bazali batelema to banana na Kinshasa baye nano te. Netoke tout droit na Nkamba boto yaki lobby na président national na biso ya Nkamba. Tata président otelema nano yo moko to mona yo. Opete la président national ya Nkamba botelema na bino. Toko pesa bango mbote ya kimia okombo misato ya bule. Okombo ya tata ya mwana Molimo sana tata national okubai kovanda sikawa tata oyo ya memi biso awa me yambo tokoma epai na ye atamboli ye moko te ana suite na ye oyo nyonso bozali na staff général botelema na bino bambota topesa bino mbote ya kina gérer à partir na niveau général topesa bango mbote okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana Molimo sana ovanda na bino tozokende vraiment na vitesse mpe esili nango avant que tokoma soki na balere nini wana pe soki tosilisi okokende direction générale yepe azali papa révérend deuxième suppléant représentant légal deuxième suppléant bapesi yepe mokumba ya kotala batata nyonso ya mokonzi telema na yo bana na ba topesa ye mbote akozanga mpe maloba te yambo ye azwa maloba toza na papa chargé ya finance ye mpe akopesa biso mwa accent oyo kaka etali biro na ye akoloba biso mwa makambo bongo papa nde akosukisa donc papa soki topesi ye mbote afani nde staff na ye bakozwa mwa liloba moke le ye moko papa akosukisa topesa ye mbote okombo misato ya bule okombo ya tata ya mwana Molimo sana tata lena wakufonga ndete papa chargé ya finance opesa biso mwa liloba toza nango awa eza message du président général yango nde tokopesa mpe oyo kobatisaka mwa moke nde tosilisi tokokende mwa mbangu parceke makambo eza awa etali biso batata etali biso nyonso batata ozala nganga nzambe ozala mondimi etali biso nyonso batata oyo makambo toza nango awa etali biso yango nde tolingi tolobela makambo ya liboso tokolobela na message ya président alobi toye awa mpona kosala ntinzani oyo toye kosala eza mpona totonga bâtiment administratif oyo papa Simon Kimbangu Ngiangani apesa biso na Nkamba depuis tozalaka na
ngungu na le 28 août tosala ntinsani ti lelo ntinsani esalama susu te entité moko te oyo etinda susu mbongo na nkamba mpona mosala to mosala etelema via makambo tozalaki nango na lingomba mosala etelemaki sikoyo lelo le 26 août nde toye po tosala mosala wana tokosala esalama malamu pour que mokonzi ya lingomba asengela nde papa président alobi boye mosala oyo toyei kosala awa ezali kaka ya matadi te ngungu te likonga te na nkamba me ezali ya mokili mobimba na baprovince na bapays mosusu Angola, Brazza, Burundi, Zambie, biso nyonso fo tosala ntinsani oyo po mosala ekende papa alobaki na biso boye ndako le 20 mai 2022 il faut amona ndako etelemi d'ailleurs le 6 avril aza na posa alalisa bato kuna eza bureau administratif mais akolalisa bato kuna le 6 avril wana papa président asengi na biso batata nyonso tolakisa volonté na biso po tosala mosala po mokonzi ya mbula asepela yango nde toyeli lelo likambo mibale toza nango na kanti toyebi ke biso batata bapesa biso likambo ya bâtiment ya bateau de pêche wana mingi bazotuna bateau de pêche esombami bateau de pêche eza wapi bateau de pêche esombami nano mokumba epesamaki na bato ya poto bato ya Europe bango nde moto bazwaki mokumba wana basomba bateau de pêche commission esalamaki bazosala mosala na bango conseiller direct papa Rigen, papa Dengen, José abengaki biso la fois passée que mindele oyo baza na bateau de pêche bazoya na nkamba ngaki baya la fois passée bayaki te mais bazoya na date le 10 décembre nde papa mfuma longo asengaki na biso boye nabi nasengi na batata nyonso nasengi charge ya bamindele wana kolongwa na bango na Hollande ntango bakoma na Kinshasa bakosala 3 jours kolala na bango kolia na bango komela na bango etali biso batata oye etali biso batata nde papa mfuma longo ayebisaki biso alobi soki balongo nkamba soki balongo pardon Kinshasa baye nkamba bakosala 3 semaines kolia na bango kolala na bango etali banani batata mwana papa mfuma longo alobi boye nalingi te boboma ngai soni ntango bakoya makambo na bango nyonso bakozala na bango etali kaka apaki etali mutu te etali mpe lingomba te etali kaka biso batata apaki na bato ya commission basengaki biso badone bake dimension ya ke baprofondeur bisika bato kotelema lokola eza bato ya haute mer parce que papa mfuma longo akomaki mokanda na bato ya Europe ke bosombelanga bato ya haute mer nde basengaki na basociété nyonso bisika bakotaki na badémarche bapesaki badone wana délégation ekendaki mwana batambolaki bamonaki bazwaki oyo bazwaki bato ekobanda kosala pêche na haute mer na océan mais kolala ekolala na fleuve na boma nde na boma tozwaki place ke eza wana bisika libongo ya président Joseph ezali pembeni wana ke moko eza wana eza vide nde bapesi biso yango balobi mpona papa Simon Kimbangu ke wana tokopesa ye soki bato eya lelo eza lobi ekoya kotelemaka awa ekosala mosala nango awa nde bandeko ntango bazongaki bapesaki rapport pa ya papa azalaki na esengo makasi nde sikoyo alobi bon tozela mindele baya toyoka bango ndenge bakoyela oyo bakoya na bango soki bakokende mwana soki bakokoma boma nyonso wana na mutu ya banani ya mwana président alobi atati parce que charge papa binga déjà na Kisasa asalaki badémarche kolia na bango kolala na bango aventuel papa Rigel biso alobi bamindele wana basala mpo nano baya na RDC te mbala liboso fo baya na RDC il faut pas
asenga kibutu mbongo $500 wana président kata ki ya paki na niveau nyonso tata nyonso akopesa 2000 francs batata oye tata nyonso akopesa 2000 francs oyo tango tokotikala baprésident bokota bakosala tour bakoma mwanda titi nyonso wana ekosenga mbongo mwana ele wana soki baye basololi esili bazongi nde commission eza kuna na poto ya bateau oyo baza charge mpona makambo ya bateau de pêche toboma mokonzi ya bule soni te tolakisa volonté na biso mpo nyonso eleka malamu baprésident bozwa charge ya kozwa liste ya batata na bambongo na bango apres boye bosombi bakarte boye bomopesa bango bakarte mutu moko jeune moko akufa asombela ye karte mpo akota na karte na Brazzaville mpe esalama ye kaka ndenge moko papa tisolobelake koyebisa mama moko ke yebisa bana na yo basomba bakarte na mosala bamosusu mwaye bazwa bango eza te mpo bazalaki nango wana batata tomona yango likambo ya kosakana te eza likambo ya molimo malamu tozwa yango osengi vena nazwi karte te afutela mpe karte na ye ndenge tofutelaka karte ya lingomba 500 message tozalaki nango yango oyo président akomaki po topesaka bino batata tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe likosanto amen. Voilà. Imangisi oye wana ezali iye moko papa président moto adevanse biso na développement ya mwana molimo sana sasa ye mpe papa président tosengi na yo otelema ozwa liloba. Mama mingi mena kantawi ko mutamo yemo iza tataki mbangu na 51 tataki mbangu zuku kamba na 51 lumu kampira tataki mbangu kangani mutiki kile ke 51 Président Lobiboye makambo ezali ebele na 1951 papa Simon Kimbangu atiki nzoto na Elizabethville na nkamba abotami continue mama wonuga isa yemu infere ya filwa tamu ntera monkato kanzi musaka ndole ogele vuma matata mukeke tano kegana kwa batata mtaki bunu mwana kazi mukeke tano ke batata ke bamama ke tatu mukeke tano ke batata bakiko bengole neti masumu kakabeno alobi lisusu boye makambo ezala ngo ebele me likambo moko oyo esalaka ye pasi négligence ezali partout mpona mokolo ya mitano nzoka mokolo ya mitano papa Simon Kimbangu kiangani abetela yango sete mpona batata mokolo ya mibale bajeune mokolo ya misatu ezali bamama. C'est déclaré trois papa, même pour Sonika. Mazai ça veut dire que batata. Alobaka pa ya papa bamikonzi mingi baza kondima mokolo ya mitano te papa akomisaki susu mikanda po ete bambuta nyonso esika nyonso na baniveau nyonso bayeba ete mokolo ya mitano eza mpona batata. Batata ndobo yezalaka ndobo biso batata toza na ndobo awa na kingo ndobo sasa ndobo yina tataki mbangu kopaka kisalu bantele babonge baki kibundu mboza kutunga zibundu ndobo wana papa Simon Kimbangu tango batunaka ye yo zwi musala okotonga lingomba na nini ye yaifa mboza mibantu yalobi ete mbongo na ngai ezali bato ngefo umuntu wena okala kendo kala yakala fo umuntu wena mboza tataki mbangu yango wana biso bakimbangiste to mutu mwindu
esika nyonso yo ozali ozala mobali ozala mwasi yebaka ete yo ozali mbongo ya tata Simon Kimbangu. Ubukusela zoko kugana zoko kusanga zoko kuvula mboya tamono ebo ndanga katamana mambo ngana mutaka kutuka nkati kanje wakitela mujaka mumbo uzosala ngero tulo tumukota Kimbangu utozo Kimbangu yango wana ndenge tozali boye ndenge président waki tozana ndobo tata Simon Kimbangu likambo ya bimisaka soki yo salela kango te na mbongo tata Simon Kimbangu oyo yo salaka na misala na yo salaka te ezala basengi opesaka te misala nyonso yo osabotaka yango yebaka ete oza na pasi epai ya papa Simon Kimbangu. Tata Kimbangu waliputa wawa mamambo Tata Kimbangu wa pantalon et costume wa telefon le tunga bâtiment administratif et aussi bateau de pêche. C'est le bureau. Qu'est-ce que ça dit qui mène kale? Yango wana lelo yo papa Simon Kimbangu ya liputa ya lobaka makambo wana toza lelo na papa Simon Kimbangu oyo alati costume pantalon na costume mbala ya liboso asenga biso batata bateau de pêche na totonga bâtiment administratif yo tata olobi nini e? Ejame mo tata bete mbali buzo mo yangonda mvula yi mvezi yoga beza kale to mo nsasa niko yega te mama lweki tukarangango yango na papa zoloba boye mokile ningani ndenge président lobi mokile ningani est-ce que bozo mona différente na mayo ya kala na oyo ezosala masikoyo mindele milweki anda ko mindele mdona ba de pêche nsamina quand je suis allé avec papa to gila mo yeni papa et comme ta pari ko ta quand makaka mama kaka to ta ko ngari puta kuza bawi so be kinki kesa ga woso mbe be ko be to batamula be to ka dikesi c'est que be to batamula il faut ko puta woso bamindele wana ndenge bomona ningani bazoya na force na esengo libosa papa Simon Kimbangu kiangani ndenge boyokaki papa Charles alobaki mbala ya liboso baya na Afrique ezaka na Congo te na Afrique banyata mabele Afrique ba Hollandais wana me bazoya na esengo na force mpona koya kokutana na papa Simon Kimbangu kiangani yo tata olobi nini? Ngola kandanga mambo mbili kadi mwenye kota kunkamba le 2 février 59 kaka yantitu kuna nkamba mwenye siafrika kutoka mbuti ikabansinga numusofa numusakini yango wana ngai nazali doyen na nkamba na kota na 1959 nga mutu liboso pe ndenge bomoni boye yem tazalaki directeur premier secrétaire ya papa Mfuma Mbanza premier directeur ya cabinet ya papa Mfuma Mbanza depuis 59 ya kota na nkamba amoni makambo ebele na nkamba batata tusangoro nzamu sezusenga buni buseti beto bantu kona le zaba nombre abantu na alobi boye atuni nanu mutuna nani le zaba non tala bantu na atuni mutuna tala ndenge batata toye muke nana koyeba nombre ndenge toyeli boye nzebo kankatwe nombre 44 kandi mubi nzebo tona bantu bolo katona bantu bolo kaka tata yema ye mama mambe obe mama biziti et bazé ba ko soutien de l'église ngati ko mama ibi tusangoro tusagisa nzamu soju sena sele milwe bo simpete amu tele tata mono de swamako yasumuka inakombe kandi pabengena kumagana ko mutengani kuzabili mamingi mene munza sebo butaleka butasikama mina nzako mukala nkentako ikala muntu kunani kali kitanto kali zola
Kuma zola kuini, nonzo, tula zola. O sala zola ko. O ko yedi, no tumata ne. Pesa pakatele tula zola. Mama mingi walweti. Zola ilungusula siku. Ngo kisa zola nzamika yanga tuwa kisa kumini. Pama mfamba atabakante ya mida kebu. Sivija kutela ngatu mfunika sijenda yangu. Sera fena. Ndi kutela di. On tanto ya kukuala kamboteko. On tanto ya kukuala. On tanto ya kukuala. Ngai kumtuli kitatu. Ngo usimungana kamoto. Kana tambula salita ko zake kati. Ngo tambula ko ngenizi zitu. Alobi boye. Ye akoki ko bomba mabe na yete. Asumu kaka ndenge balubake asali mabe. Lera sumuki esalaka ye passe po abima kima. Papa Mfuma Ndongo azongisi ye albi passe la fin na yebeli na nkamba epa papa Dialungana. Zonga kuna asalaka etumbu te. Azongaka directement epa papa Dialungana. Papa Dialungana lobi boy. Osaka tumbu. Osalaka etumbu. Bon, bolimbisa ngai munoke kendeki mbangu. Asalaka etumbu. Mais na etumbu asalaka Papa Mfuma Ndongo nde azongisaka ye na musala mebu. Azongisa na olie asale etumbu avanda. Papa lubi zonga na yebele pa Papa Dialungana. Tanga zongi Papa Dialungana lubi na yeboye. Papa Séraphin yebaka mukilo yeza mukili ya masumu. Même muto ya lingi yote azali ndenge tolobaka ennemi yoko boya yete linga ye pesa ye bolingo mbote pesa ye mbote kozala na kanda na yete pamba te mukili oyo eza na makambo ebele. Sababu tulekanga onkende yako sambu usambanga tunankende yaga mbe sabe nsi musoba ya batata musoba ya tusoba bozo bitu batata tukala yezola kalunga tokosoba muzibungu ngaitata boko sisi muzibungu salango ko muzibungu kimwe nzangu kutanga lukawu mama mingo imeka ntangu tutemongata ofuna mu kubose mu mandavela amen. Alobi boye soki nganga mbota okombo misato ya bole okombo ya tata ya mwana Molimo Sam oye kamba apaki oye oye esengo bi esengo te esengo mutu alobi toye mingi te mengana moni toye mingi bamba te Papa Président Général oyo moni ekingala kutunge kusologe kwako ebo bantu tamona ma délégué momo ma fidulu ye bili kambo sisi sakumoni ko kuwonga kivangizo ye toko sala be toko sala te toko pesa te makamba zako lobawa mpesi ngayis donc soki ezala ka makamba mvula te ndeto vandi na biswa wa beta kama soloto lalawa ngata ngwazolo banazo tala ka fwambata ntoka ko umela pembele ya mutu okozwa na makamune nyonso na suka pe azwiki fwambata nyonso la dernière minute tani na biso awa baponi ngai ezali simple mutu na mutu esika yo uti ezala uti na poste pesa kombo na ndenge ya kiposte na yo 200,000 francs congolais ozana yango telema opesa papa président mbote wananga na pesi monta ozana yango ezali te atako ezali biso tokiti na biso en tout cas soki mutu apesi mbongo biso nyonso tobeta maboko kamba 200,000 francs congolais merci beaucoup. Bana matati bana kwa mfu wana ya kadileva mi ekumpedia kamera 205,000. Voilà, Bessi Zulu, donc commune na Matadi
205 000 francs congolais. Beta maboko makasi, beta maboko. Likambu ya mawata na lobi beta maboko, zo beta maboko te yona nani. Ibangizoye. Bateau de pêche égale kolia ko shabara. Nazo bisa bino vérité. Makaya bo pamba pam, Thomson pamba pam, mitu ya Thomson tokolia mosute okati ko bwaki. Tanda. Kimbangi salia mutu tanga ye. Papa solo allez. Donc Kimbangizoye. 100 000 francs congolais. Bateau de pêche. Mi balé. Donc 100 000 francs congolais. Bateau matadi balagi déjà que une colo province yewana. 100 000. 50 000 francs. Ngapena zoloba nzambe ezalaka soki yo animateur zoloba ozo pesa te eli ko loba ozo na malchance. Nani otoyaki na bama? Bofeli. Ibangizoye. Papa ndenge papa mokonzi général azoloba tangu ngana zotala na besili. Mokili mobima na minute oyo so kutane na banoki mangiso bazoloba. Est-ce que bino ba kimbangiso bozo ba de mikolo bozo na top? Tozo na top ndenge nini? Bazo mona te. Même nombre bateau de pêche biso to yeba kaka moko. Banoki mangisi ba yebi ke za 2. Déjà kala. Tozo na retard. Kimbangiso ye. 50 000 francs congolais. Yanga na sina pêche déjà. Matadi, commune de Matadi. Commune de Matadi, mais c'est encore 50 000 francs congolais. Voilà. 50 ya quoi? Qui compte très bien, Lukaya. Lukaya, 50 000 francs congolais. Donc il y a 50 000. Imangizoye. Oui. Kazasoye. Oui. Talgwenka. 50 000, pesa président. 50 000 francs congolais. Et papa président, mon nom vous a fait un peu contre les 50 qui bêtent. Oh, bêtez la nation, moi, vous connaissez. Cataracte sur le web. Cataracte. Cataracte. Comment vous avez caillé la question de 5 babak. Kawana, parce que mon colombo mazotara. Abibato fona pesa wa mofi moi gifle là, malaria 3 plus. Ça wote de l'hôpital. Et na télévision na 20 000 francs congolais. Pas de 20 000 euros. Oya, tout sopa. 20 000 francs til kolo tokei. 20 000 francs congolais commune de Matadi. Tokei. To beta kama boko nokino ki 20 000. 20 000. Maboko ele bate. Commune Matadi. Ah, commune Matadi na mokilo eza. Commune Matadi 20 000 francs congolais. Non, attention. Dia za wana faut gombe Matadi et yoka. Demo boyoki ngai cataracte poko kana za mu compte. Soki na lobby cataracte le besi ku ngo ba fuemene, besi ki besi ba fuemene. So na lobby mbanzangu. Yangona na pesi cataracte. Comme ça, tango bako kabla muke na bantite na ngai wana. Oui. Mais Ivana comme fou. Mbanzangu 100 000 francs congolais. Kamu konjali ngomba sino na kubebi sa nchinsani. Menge moshi mungu kibe. Atake. Kwilu ngomba wafashe. Ndeka yoki mbanza mungu wafashe. Kwilu ngomba 20 000 francs congolais. Comptabilité distraité. Ndenge na zolo babo yeboza la distraité. Kimbangizoye. Allez tokei. 20 000 francs. Papa mbanza ngana lobi 100 000 yoko bibate ozobi masiko. Oh. Monsieur Lukala 20 000 francs congolais. OK. Kimbangizoye. Kimbangizoye. Ngabi kolo yesengo moko nazomona même na nzela. Nazomona na kumi mutu ndenge mususu. Nazosambela nzambe yokela ngai mawa. Tolo. Madimba 20 000 francs congolais.
mbongo vana kwa president Kasim ange emekezi limpamba fuma mbanza mobimba sakala kade sala lokola yeto ko mono ale tokei tata Madimba olobini Madimba 20 000 francs congolais imanizo ye bana papo ye en tout cas makambo ezali 20 000 francs congolais nana tika na mbongo 20 000 pe koleka 20 000 pe koleka nani 20 000 pe koleka kimbangizo ye bon tokiti 10 000 francs congolais 10 000 voilà très bien mutakumalo simbi bya mungu bibi yeah paroisse nkaka kinzembo mbanza ngungu combien 10 000 francs congolais mbanza ngungu asiliki akekutu na niveau ba paroisse osakana te mbanza ngungu bimba rien paroisse nkaka kinzembo fungula compte tokei paroisse papa ngenda mbanza ngungu 10 000 francs congolais combien commune de Mbuji 10 000 francs congolais paroisse ni paroisse centrale Mbanza Mungu 10 000 francs. Madimba combien? Madimba 10 000 francs congolais. Olobi esiko uti, olobi montant. Mbanza Sanda Nkamba 10 000 francs congolais. Comment Mbanza Sanda? Vous le compte. Paroisse Ngungu. Paroisse Ngungu. Combien? 10 000 francs. 10 000 francs. Paroisse Ngungu Papa Luta. Kumashima fufuluka ngandete. Allez. Combien Matadi tano quoi? Combien Matadi 10 000 francs. Combien Matadi 15 000 francs. Combien de Matadi 10 000 francs. Molongo esale mabatata pe ba maman. Tokei ka, tokei. Inki du centre 10 000 francs. Inki du centre 10 000 francs. Quiconque 10 000 francs. Binon de boza la rapide. Boza, la solo. Aïe, aïe, aïe. Hein? Quiconque a combien? Quiconque a 10 000 francs. Soyez pour être papa. Sinon, ma caméra bête. Matadi 10 000 francs congolais. Omoneri PNC, Omoneri PNC, Omoneri 10 000 francs. Si on a pas de la mine. Ngaliema aux zones Kinshasa, Ngaliema aux zones 10 000 francs. Commune à Bumbu Kinshasa, 10 000 francs. Très bien. Lukunga, Ngaliema, 10 000 francs. Quiconque a 5 000, hein? 5 000 francs. Comptabilité, Zalama Cash, Kamba 5 000. Ma présidente quiconque a 5 000 francs. 10 000. Ok, ok, les lombes 10 000, quoi que le diable. Quiconque a beaucoup 10 000 francs. Kamba combien? Kamba 5 000 francs congolais. Hein? Kamba 5 000 francs. Kamba encore 5 000 francs. Kamba 5 000 francs. Kamoye. Yerusalem. Aïe, 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 aïe. Très bien. Luta. Wapi. Madimba combien? Madimba 5 000 francs congolais. Matadi, commune de Mbuji, 5 000 francs congolais. Imamizoye, Bana Baboye, Esengote, Tala Likamuna Inaye Bisabino, Koyo Kanano, Nyenye, Tata Woboyoki Azo Salaka, Tata. Tala, Bolanga Makamuna Sabino. Bamusuna Lingobo Bazokanjem. Mais hier makambo yazali olinga kuti yetak ya no yenga mambo man to mettre maboko makasi mama sarwa etela ndabana bo eko chuki
Quiconque a 5 000 francs congolais. Président Yemoko azobimisa kimbelekela. Wana pelanga muna bozwango. Ayeba pesi combien? Bosakana bana papier o basala kate. Mutamuntu, pesi combien ya? Nation. Yo général yo nation te. Ko pesa mbongo ya niveau na yo. Général ko. Amoni $5 tika na maboko lo. Aya. Ibagizoye. Général azala mbongo ebele. La pesi ngaka ka 5 mutsusu azongi na poche. Na azana yema yele bete maboko bete maboko. Kamba $5. Quiconque a 5 000 francs congolais. 5 000 francs. Heureusement Nzambe a fait ça 20 000 francs congolais. Et de la yema bokwe. Oya sans fil de salade. Kibangizoyi. Kumba mfuga betera yema bokwe. Betera yema bokwe. Tata wa biso. Ya biso lelo akolia mapamboli. Kwa. Yamne tangu pelwani. Kibangizoyi. Aletokeyi. Nanga tigane. Riba. Anjite para. Babigini. Ya baba. Banza Mungu. Après Banza Mungu, tokena lufutoto wamona nao. Lufutoto. Allez, vous avez 1000 francs, 1000 francs. Et à 500, et à 2000, 5000, 50 francs. Alors, nous n'avons pas fait de temps, nous avons de nos
Non, mais ma paroisse est politique. Sangisa Bongo, non, c'est la cité de Balzamou. Yoka. Micro aussi, la date traînée. 40 000 combien? 100 000 francs congolais. On a paroisse. Ok, papa, on le paroisse d'Ivoire. Combien? Paroisse, c'est pour pas qu'ils sont locaux encore 100 000 francs congolais. Donc, on a cité les Banzamou, on a déjà deuxième paroisse, donc 200 000. Troisième paroisse. Banzamou, oye! Bande Congo, bête la dame, Banzamou, ma bonne côté, la bande Banzamou. Allez, côté. Donc, il y a eu papa. Papa dit qu'il y a une paroisse, papa dit qu'il y a 40 000. Donc 240. Paroisse, c'est pour 65 000 francs. On a 4 paroisses déjà et finalise 6 paroisses. Maman Malaise. On a Afti. Malaise. Il s'appelle les gâteaux. Combien on a? Afti Banzamou, 100 000 francs. Paroisse de Révolution, 50 000 francs. Ok. Paroisse, c'est pas mal de Papa de Lumana, 36 000. Donc, paroisse maman Mouli, Bima, paroisse maman Mouli, 66 000. Paroisse 20 000 francs congolais, paroisse d'Amola. Et si ça passe à des milliers d'Amaka, 80 000. Paroisse militaire. Hein? Vous pouvez pas demander 50 000 francs congolais. 50 000. Comptabilité comment? 50 000. Voilà. Pas de Moumoyi. Aussi. Sensibilisation exactement facile. Il y a solo. Bana muzaki na raison ya kobimanda mula. Mais oye bisamai total et cité de Banzamou c'est combien? Si vous avez un téléphone, 100 000 francs congolais. Comptabilité comment? Les gens pour la chèque. Comment les gens pour la chèque à suivre? L'obéissance pour la mouza na tombe la 5h du matin. Voilà. Lungala 166 000 francs congolais. 166 après, nous avons un centre, il y a le pas la pêche, si vous avez une pêche.